KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Excellentes conditions téléviseurs à tous, chers internautes, vous sauvez partout dans le monde entier grâce à Congo Live Télévision. Bienvenue dans votre émission Actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre. Aujourd'hui, Tokobeta Masotali politique à Boka Congo, dans mon Amboka Pati Malanga, Moko ya Balobé Nakati à UDPS. Mais avant déjà de lui saluer, j'aimerais dire un grand merci à l'équipe technique de Congo Live Télévision, tous en direct dans mon Amboka Pati Malanga. Bonjour. Bonjour, maman journaliste Graciela. Santé malade. Kimia eza toujours na ngolu ya Nzambe wa kiali ko na se butulu ko la moi elongo na pouvoir na biso ezali diriger na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Te font l'émission à lelo na discours d'accueil reporté qui fallait salama na mois de janvier, mais tout le monde est repoussé pour le 15 février na catastrophe de martyr. Motuna vraiment mouné ba imboka na ba jour ya meeting mon konzamboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi akozala to akozala te. Merci beaucoup maman Graciela. Discours nani meeting ezala qui reporté par rapport na biso IDPS et le vallée de l'IDPS. Bande ko ya société civile nde bazwa ki les devant na part na bango ya ko préparer journée le 24 daki moko ba mikolo ya alternance pour na bango ba ba ko dédier yango na invitation ya ko inviter tout mokonzi ekolo aya ko échanger na bango na stade des martyrs le 24 nde ba proposer ki bande ko ya société civile mais biso lingomba ya IDPS to zwa ki na disposition moko temba no moko te ya ko lobaki non to bongisi activité moko songolo pakala pour na mokolo le 24 non IDPS et ses alliés batikala ko zo responsabilité mon côté mais bazaki mobiliser pour na mokolo ya 24 non ba leta ki biso ba informa ki biso kaka ki tozo préparer milulu na biso et ko za le 24 mais biso to zala ki on a dans le bain ba responsabilité on a te ba to zaki a responsabilité on est ba mo société civile vie ba réalité ba moko ba yebi personnellement par rapport à ba région sécuritaire tout consort il y a protocole d'état chef de tendingue ba meka qui un peu ko zo ba responsabilité na bango ne permettre ki te ki tata mo ko ekolo à se présenter le 24 wana janvier oyo bandeko ya société civile babongisaki mais ezalaki na compte na biso te IDPS et ses alliés biso tozalaki naka mpona koaccompagner bandeko société civile oyo bazwaki ba responsabilité na bango malheureusement pe ke mokolo yango eyebaki na kozala respecté te ndenge ezalaki prévisible po ke bayeba na kosala milulu na bango na journée le 24 mais biso lingomba oyo ebengami IDPS elongo na biso baali ya IDPS tozwi responsabilité ya koyeba na kozala toujours na sima ya moko ba responsabilité oyo IDPS a annoncé que le 15 février ezali date oyo très historique pour na biso ezali date oyo eyeba na kosala ete moko ya parti politique ba bina IDPS eba na kobotama et botama ki le 15 février et lokola lelo oyo soki to komi le 15 février et kokokisa 38e année na yango ya lutte et lelo na implication na kati ya pouvoir donc 38e année wana et ko sala été lingomba IDPS le mona ba li na ye na peuple congolais surtout en général ba yeba na ko festoyer mukolo wana
bayeba na ko réfléchir pe ko kanisa nini oyo esalaka ke IDPS eba na kobotama le 15 février nde yango tojijaki bonke mokolo wana ekuta biso na bandeko nyonso surtout na stade de martyr pe ekozala esi occasion malamu mpona biso ya kofete lisusu moko ya une année ya alternance na biso esalemaki le 24 janvier ya 2019 oyo lelo mpe ekokisi déjà une année biso le 15 awa tokoprofite lisusu mpe koanglobe yango mpona koyeba na kocélébrer lisusu journée wana ya 1 an ya alternance pacifique esemai na kati mwana mboka Pati Malanga tomonaki vraiment il y a discours oyo efali esalema na mois de janvier ezalaki à l'occasion ya 1 an de l'alternance à l'occasion une année d'alternance tomoni vraiment ke bayimboka mosusu bandeko mosusu ya UNC bakoya koya koparticiper baoyo FCC mais tomoni mobilisation oyo esalema makasi na mois de février bosangisi na une année de plus, il y a parti politique na bino oza UDPS. On est à la comme approprié kaka ya UDPS to au sanganaka bande ronyo sa coalition ya UNC na bande ko FCC. Tolobi boye. Le 15 février ezali journée oyo UDPS a ko célébrer moko ya 38e année na yi. En même temps ezali anniversaire ya il fallait ça maman des gens. Report wana ça nous engage pas. Biso tozaki na kati ya report wana te le kambo ya report wana ezaki makambo ya organisation ya société civile wana etali biso. Ezaki soutenu par IDPS. Non, tozwaki toujours bonne note pour koyeba na accompagner kaka mais engagaki biso te. Sauf que ezalaki journée oyo bango baproposaki babongisa milulu na bango toza wana likambo toyoki babi mokonzi ya mboka bazala wana toza sansa kozala wana pe ce n'est pas mauvais mais biso nde tolobi le 15 février 38e anniversaire ya IDPS elongo na baalie na ye na baproche na ye na pepe congolais bakoya kosoutenir yango na stade de martyr nde na cadre wana pe tokolekisa yango inaperçu te une année ya pouvoir oyo tozwi ya alternance pacifique donc profiter pe koyeba na ko célébrer un moment pour wana parce que ezali moko ya pouvoir ya lutte ya 37 ans au lieu de 38 ans les 15 ans de 38 ans. Présence il y a mokonzi mboka na kati ya stade de martyr le 15 février et vous allez étant que président il y a parti politique to président il y a mboka biso ya RD Congo parce que tu es Kazara président ya UDPS aza président ba congolais nyonso. Bien sûr que oui, aza président ba congolais nyonso. Asa na mincho na casquette ya chef de l'état. État qui est garant de la nation et le père des bons fonctionnements des institutions. Donc, Azali Mokonzi Mboka. Il y a une raison pour laquelle on IDPS et comme déjà le président intérimaire, on a assumer la responsabilité, Jean-Marc Kabound. Raison pour laquelle, journée où on a tout invité, Tata Mokonzi Ekolo, président de la République, aïe, parce que bien sûr qu'il y a le président congolais, mais Azap une appartenance politique. Oyo lelo et salié qui a la président de la République. Oyo lelo et tambousaï dira tout au long et litina epi. Et raison pour laquelle na 38e anniversaire wana nde IDPS invité que aya quand même participer. La présence il y a chef de l'État na kati ya manifestation wana meeting Isabelle bien à l'occasion une année de plus il y a parti IDPS et que ça la présidente le successeur il y a fait Jean Tshisekedi to président pour le Congolais. Aza président ba congolais nyonso azali pe moko ya IDPS na miki quand même ndeko Jean-Marc Kabound mais le chef de l'état a outi na aza fouillé à IDPS il est le président de tous les congolais mais vous devez savoir qu'il a fouillé à IDPS et comme les 15 jours là to jugé bon tout dans la défaite to fêter 38e anniversaire na biso pe to ko ba na fêter une année alternance et raison pour laquelle ndé to pesi congolais nyonso chance biso nyonso oyo to lingaka tata mokonzi ekolo biso nyonso pe oyo tolingaka IDPS biso nyonso pe oyo tozalaki moko ya ba oyo tosengaki alternance pacifique esema na Congo mpe esalemi toya kocélébrer yango mokolo wana le 15 février na stade de martyr. Toute l'année vraiment Augustin Kabuya a lobby après juste meeting le 15 février à l'occasion puis à 38e année c'est célébration 38e année anniversaire il y a IDPS alobi après wana akoleka vraiment na contrôle pe ya routine na ebele na makala bato ba osala mosala bien te a routine na makala étant que est ministre conseiller procureur tout parce que azala parti au pouvoir. Non, au comprendre le langage à madame vous devez quand même maîtriser le langage de quelqu'un quand il parle qu'est-ce qu'il dit azo lobanini landa manyola malamu alobana il y a ça na bando ya kotia mutu na prison te mais le quoi toza na parti au pouvoir tolobi toza wana pona kosunga tata mokonzi ekolo
na place nyonso bavire mabe ezali na place nyonso mwa yiki ezali na place oyo pokoso ezali na place nyonso ezali kotoma malamu te nde yango wana biso na retraite tokotaki ya 3 jours awa tolobaki ke tokotia commission moko de suivi et accompagnement ya baaction nyonso atata mokonzi ya ekolo et commission wana ya suivi ya accompagnement ya baaction atata mokonzi ya ekolo nde yango wana sikoyo ebandi kosala mosala ya suivi raison pour laquelle nayebi soki mokolo ya lobi biso ngomba ya idps na baalie na ye oyo lelo toto oyo idps aza kosala confiance baalie na ye tozwaki le devant ya kosione ville ya Kinshasa mpona kotala misala ndenge nini eza kosalema et raison pour laquelle tolobi commission wana ya suivi mpe ya accompagnement ya baaction tata mokonzi ya ekolo ekobanda kosala suivi ya misala nyonso tata mokonzi ya ekolo place emoni mwa pokoso mwa mbilinga mwa mbutumbutu ekoyeba kosala rapport na yango kokotisa yango na niveau ya présidence afin que présidence bayebana kotala place bafai oyo biso tokonstate bameka kolandela yango so bakonstate eza valable et ces gens là doivent se justifier devant la justice. Moi, je point de presse aux ala qui n'a qu'à permanence et de presse mercredi où vraiment Tolanda qui Augustin Kabouye Sika Lobaki a reçu l'évaluation naïe. Après le 15 février, à Routine est belé dans la prison parce que Batali vraiment pour étouffer vision un chef de l'État. Mais tu as vu l'évaluation pour ça le matin dans la partie présidentielle, dans la partie au pouvoir. Tout ça la partie présidentielle, pouvoir c'est abissou. Et tu lobby que tu as la commission, il y a accompagnement, commission il y a suivi accompagnement, il y a action sur le école. Nous devons évaluer ça. Il y en a tout le école. Pour la mission, parti au pouvoir, parti présidentiel, il faut évaluer un mot. Et puis là, si tu constates que tu as des failles, des difficultés, pas quoi sur les alliés, tu reçois le rapport. Et rapport on a fait ça rapport on a fait qu'il n'y a pas de droit pour na solution valable ya malam pour na kotel ça ba oyo nani bazali bidongolo miso mitema li kundu oyo baza kotia maboko na kanyaka leta ba on est otina mais bango baza bato il faut bazala poursuivable il faut yeba na kosala justice parce que baza bato oyo ba yeko sunga tata mokonzi ya ekolo te baza bidongolo miso ba mitema li kundu ba lingi changement pe mbongo na mboka na biso te. Tolanda qui vraiment dire que le chef de l'État ici promettait qui va imboka pour une inauguration à Basso de Mouton mais ça la maquité de côté petit en mois de février mais tout le monde qui est en mois de février a bino ba militant ba cadre de PS longo na Augustin Kabouye tout le monde est sur terrain na ba visite na ba évaluation et tant que quand à partir au pouvoir et tant que bateau va lingi changement en mboka to pour ça qu'on a qualité banane to lobby boy biso IDPS to kotaki Lingomba IDPS c'est l'on a balayé naïe, avec la retraite, ça a 3 jours dans le centre Nganda. Et tout ça qui est évaluation. Il y a la réalité nyonso oyo, tu es bien à parcourir en dira une année à pouvoir tant de colo. Et tu parti présidentiel. Tu salis analyse on a peut te bimisa qui ba résolution na biso. Sur terrain. Parmi ba commission salema qui commission moko ya ngana ibiso commission suivi. Oyo déjà pour ça la suivi, contrôle. Il y a accompagnement, il y a action à temps de l'école. Il y a un moment qui est sur le terrain. Les gens vraiment tout le monde qui vraiment le lengue lobby tout ça qui n'a qu'à la maison communale yangali ma tout le monde qui est si kaba militant à IDPS va déranger la sécurité la population va na ndinga la maison communale yangali ma tout là qui vraiment suspension il y a bourgmestre oazo kamba commune yangali ba lobby suite il y a non respect il y a opération Kilbopeto salité commis sous makase baki sami ko le canard régime le kaki yakala. Merci. Toyo qui les cambo ya suspension wana toza un peu na ba regret na to senga kaka na gouverneur ya ville Kinshasa de Gentini ngobia aluka kimia ay bana kuluka kimia parce que yemoko depuis à la tête ya gouvernement ya gouvernorat provincial ya ville Kinshasa tout le monde est quand même capable yemoko ya ko bana ko gérer ville Kinshasa pe surtout dans secteur où Italie a transport tous au monde a demi-terrain comme il salima transport à tout moment difficile ba demi-terrain moi ba distance kaka mi couser parce que ko cause la solution té ba beaucoup mais c'est ce qui le loyer ko baki atia mission na beaucoup mais ngana ko baki ba beaucoup mais c'est sur ville ça ba ba na ko la suspendre mais ceux qui a reçu la partie pris ndeto ko lingate partie pris toi sali par rapport à la réalité sur mais la réalité on fait à la valable parce que beaucoup mais c'est angalé mazo ça makasi na kombela te mama grâce là ngai moko na ndeko kitana commune na yangale ma na biso ki ba to boy te ba beaucoup mais mususu ba fa ezali mais beaucoup mais angalé ma ça makasi to yebi que ils ont la compétence na ya ko suspendre mais il faut qu'il y ait une logique
toki la ba commune mususu atote ko sala ba tour la commune à Kalam mais ne fait ma trop ba inondite salité na so ba foule qui na rema ba wana Kalam côté rema ba na kauka qui na wenje ba kolungula wenje na kauka wana côté hôpital ya onatra ota la foule match yango hein qui n'est pas victoire ba foule wana est-ce que ba selon la solution biso ba moni biso wana toujours ba comme ba foule o ba selon la solution mais comment vous pouvez mettre à suspendre le monter qui na kasavu qui na sayo au moins la foule na monita na sayo wana côté place cimetière dans la kakala ba seule solution mais ba beaucoup mettre à suspendre le monter pour l'année à suspendre la gombe même mais tout le monde va vivre bon côté ba trouble tout ba disons au salama kilo tangali maté ba beaucoup mettre c'est belé o to yebi on va dans l'obédience ça peut perdre avant qu'on toucher vraiment conformément et pourtant ça malamu te mais quand on a mis en place à sika ça les mis à lui avant na kotia miso na bana on a suspendre bango to boité suspension on est dans le cadre mais quand même à la paix na mesure où ils allaient valables où il y a comme disposition par rapport à la suspension parce que la suspension sur le moment est un peu louche et la clarté parce que nga na yebi ki Dieu merci ala beaucoup mais sangalema asala comme ça na convenablement ato sala musana na malamu lukola ye petit frère na yaza beaucoup mais kuna na niveau ngalema vice beaucoup mais ça toi te yebi te ndia zo linga pesi relève asa relève au budget ngalema raison pour laquelle il y a moi qui na ba manœuvre au frauduleuse parce que ceux qui ont réellement un souci ya koyeba na kotambusa mboka ndenge longo bani akaka sala peine ba beaucoup mais c'est ça pe atal c'est ba faille partout place c'est ça et puis surtout ngato yebisa yeki notre la place pour faire ezali bobo OK ayi bana ça la partie pris to lingi ne partie prité to lingi partie prité to lingi sala musana ndenge longo bani afin que peuple congolais a la soulager na ba responsabilité o mutu o tsheba encore beaucoup mais ça va quoi signer mais ceux qui partie pris koti wana to mono ke na oza ko mema sous musana malamu ndenge longo bani mona mboka parti to mona ki vraiment bobo mais parce qu'il nommé provisoirement tous les cas qui n'avaient élection municipale qui nommé provisoire mais les l'autre tout ça qui n'a qu'à sa maison communale en Galima tout le monde est sika ba militant ba maman il y a eu deux personnes ba vaniti liboso ya bureau ya vice bourgmestre le bourgmestre Jérémy vice bourgmestre ya Galima qu'est-ce qu'il y a avant la suspension na la personne ya vice bourgmestre ya Galima ba dans le problème ya personne ya vice bourgmestre ba dans le problème na souci o ba moni ba yebi na ko suspendre bourgmestre titulaire ouais bah là que soit responsabilité à niveau commune en Galema et oyo ayeba qui sont na embellir une nouvelle visage na niveau ya commune en Galema on est senga ba milité ba banga ba telema ba tonisa bazangisa population Galema kimia non ba banga pour la nini biso za partir non violence to za partir non violence to zala ki bande ko ba se manifester mais contatement na bango à l'égard de la suspension subite brusquement oyo signé par un ministre provincial Kenge Lito oyo azosala intérim ya ministère intérieur sous l'obédience et la volonté et du gouverneur de la ville Chantini Kobilo et tout le monde qui non à respecter procédure à mener on en dingue longo bonité. Et raison pour laquelle nous avons dit que camarades, combattants, manifester mécontentement na bango. Mais il y a un côté qui lobby qui tu wana pona ko sala boy ko zone ça non. Tous en de contenté na o isalemi. Ba yeba na ko revoir ba disposition na bango. Ba yeba na ko revoir quand même ba responsabilité o bango ba su à l'égard ya ba beaucoup mais merci Mboka Pati Malanga mais demoni sur 24 communes ville province de Kinshasa ba pesa ki 2 pescar à 3 communes commune Ntele o et kama mina vice o za yi 2 pes commune à Selembao o eza ordonné par un mot titulaire za yi 2 pes na commune Ngalema mais commune à lelo suspension il y a o ya Selembao malgré la officialité ma adaka na azo garder siège naé Oyangalema, il est vraiment suspendu, Tokim Pandi Antele, suspendu de l'autre côté, parce de montant. Et aussi la télé, le FC, ça veut dire que tout fait bino, tout bozo, vraiment pour gérer, et si vous allez faire. Tolobi que cette fois-ci, blocage mon côté école qui la biso na maïli. Mais vous avez bloqué la niveau. Pour voir ça, biso, tokoye bana ko contrôle
de long et à large pour pouvoir na biso koyeba na ko détecter kota la place nyonso ba faille ezali afin que toyeba ndenge nini ya koyeba na ko revoir yango pe kozongisa yango na linima na ndenge elongo bani to constataki to uti kosala inspection ya misala ya ba saut de mouton to constater vraiment qu'il y a eu des failles, échec total, taux d'exécution des travaux, taux d'exécution physique des travaux sur des moutons, to constater il y a au moins 30% seulement. Oh, il y a ça. Misa. Mais le monde a eu deux personnes étouffées parce que Imboka, habitant Galima, c'est comme on a vraiment jeune, mon foyer, Kokamba, commune à Munezaro, commune à Galima. Le jeune à Longwe, il deux personnes, n'y a fait ça, mais ça toujours bloqué. Et fait ça combien d'éléments de blocage qu'on a eu deux personnes? Et là, il y a des personnes vraiment bloquées, ma casse, c'est pas tout le monde, vraiment, vous avez mon cœur à trois, Imboka, Yangalima, c'est comme on a vraiment jeune, et Kokamba, Bangou, le jeune à Malongo, et fait ça combien d'éléments de blocage qu'on a eu deux personnes? Bon, biso na bande ko FCC eloko sangisi biso ezali coalition de sangisi biso poto ebana ko kamambo kana ndenge longo bani selon programme au soto zana. Mais soki bango ba koluka kotela biso ba po de banane to ko telemela moko ya malamu o to za kolinga ko sala intérêt peuple. Mais il faut ça la participer ma pour na bango parce qu'il faut que non pouvoir il a diriger na IDPS et ses alliés, parce que le président de la République a zali IDPS na bali na bangonde batu bazali ba number 1 ya pouvoir oyo et bango bandeko ya FCC bazala moko oyo ba eko accompagner biso na pouvoir oyo par rapport ya majorité oyo bazwa ki na niveau parlement mais yango mutu ko sala na bango te ke bazala sujet ya blocage to sujet ya kotiela biso ba koka chambre mais soki bango ba koluka moyen babimisa en face elongi ya nkoi à l'égard de la responsabilité oyo biso cash tozana yango pona koyeba na komema changement na mboka na biso par rapport à pouvoir tant qu'on le Félix Antoine Tshisekedi là ben to koyeba kozwa toujours ba responsabilité pe to koyeba toujours koyeba na ko telemela nyonso tu ya mabe on va tirer comme sous forme pot de banane na nzela ya pouvoir tant qu'on pona koyeba na ko telemela oh nyonso tu biso tozo kolinga comme changement parce que ndeko dire merci. Depuis à Koti, à la tête, il y a commune Yangalema, quand même tout le monde a dit il y a des avancées très significatives. Mais subitement, comme on a, il était d'abord combattu, hein, très combatif, je vous dis. Ce jeune homme-là, FCC, combattu ma casse na niveau, il y a fils na EP na niveau, même il y a gouvernorat provincial de Flintessa, où il est dirigé par le gouverneur Gentini. Va combattre l'indépendance sur la macasse, je te dis. Va combattre Dieu merci, mais tellement ça ensemble, les populations de Guy, ndé momoni, banda ko comprendre malamuté. Et jusqu'à ce que va provoquer la situation pour na kolokaka toujours moyen ya koyeba na paralyser ndeko Dieu merci. Mais tu as vu que ça suspension au ba pesi yango kaka 3 mois. Après 3 mois à kozonga na responsabilité na et ça la respecter selon délai au IAPC parce que avant la droit il y a pour révoquer beaucoup mais c'était pour permettre beaucoup mais c'était pour et ça l'obédience n'a été et ça la responsabilité chef de l'État. Merci beaucoup pour toujours émission à biso lobby to monaki lo lenge vraiment batira mezali kokola entre UDPS na FCC et lo sous to moni gouvernement o asengi na ba motocycliste nyonso o biso na Kinshasa to benga ba wewa bafuta $500 pour la autorisation et la conduite et tant que taximen pour la base ou permission à circuler en Katavi province à Kinshasa ba oui ba darabat na transport ils a tout fou parce que oui ba mingi baza ba militant il y a 4 parti IDPS. Bon, merci beaucoup. Bon, Nazaki vraiment un peu moins dérangé mouké, choqué na décision wana oyo ba outi na bozula ba chauffeur motocycliste na biso communément appelé de wewa pour na koyebisa bango ki pour na bazwa accès à circulation il faut ba futa minimum $500 comme ça na éviter parce que bango non versement na bango ya journée ezalaka $10 versement kaka nde bazalaka na versement na bango ezalaka $10 bongo moto versement ezalaka $10 tango bokolobaki moto d'abord etekamaka combien tango bosengi mpona droit na ye
circulation pour na koyeba na kosala transport et là moi été ozolisa vraiment population prochaine de uta na Kasai bazoluka basala moi eloko moko te ya mabe wana na nsima na yango na sengi na baautorité oyo bazali habilité ya makambo otali domaine ya transport bayeba na korevoir badécision wana bato ya bamoto toboyi te baza mwana bafai na bango ebele baza kosala oyo ezosenga toujours l'état ayeba na kotia mwa mayele na ye wana mpona koyeba na kozwa bamesure ya malamu mpona koyeba na kodétecte bafai wana mpe koyeba na kolongola yango mais basungaka biso makasi surtout na bacommune ezali reculé oyo me mituka ezwaka mwa makoki ya koleka te c'est grâce à bamoto wana nde c'est tout à fait kaka ndenge olobi wana yango tolobi na commandant ya la police numéro 1 ya ville ya Kinshasa général Sylvano Kasongo ayeba na kozwa ba responsabilité na ye à l'égard ya taux de criminalité oyo ekoti na niveau ya ba motocycliste oyo baza ko travailler en collaboration na ba faux policiers oyo bazo salaka ba crime wana mais en dehors de cela bana ya moto baza ko aider biso makasi surtout na ba quartier reculé ozomona ke okomaki retard grâce à moto nde pesi yo accès au commissariat tina na résidence na biso fandi au monde que ceux qui balobi ba ke na ba mesure oyo plus vite possible wana eza pe kotia biso population na difficulté wana pe eza quand même kotia pe bandeko na biso wana mwana pokoso parce que minute misala ezate ba société ezate bana wana ya ba moto baza pe bana bakomi kosunga ba famille na bango kolesa ba famille kaka grâce moi ya musala wana ya moto oyo baza kosala wana parce que toza na ba société te na mboka oyo avant kozwa ba décision mosusu vous devez quand même revoir cela pour na koyeba na kozwa ba décision wana mais pour même avec précipitation en quelque sorte eza malamu te parce que mboka eza nde maki ya ba emploi maki ya misala nde moni ba jeune ebele bakomi na bango ba chauffeur motocycliste ya ba moto mais ceux qui misala ezali na mboka oyo ba entreprise ezalaki na bombela yo te mama Gracila elingaki ezala pasi mona bali bali bele bako makana misala na moto décision ya gouvernement eza mona mboka eza une façon ya koéquiper jeunesse congolaise te parce que tout le monde va jeune ebele bakoma lelo ko nourrir ba famille na bango basi pe bana kaka na mbongo o basalaka à travers ba moto na bango mais c'est tout à fait normal pour na koloba ke ceux qui bango bakoloka moye batia ba pode banana liboso ya ba bandeko na biso bazosala misala ya motocycliste tozala un peu déçu parce que na minute tant que toyebi ki misala ezate na mboka bango baluka moye te ya kosisite loko mosusu ya mabe batamaki parce que misala eza te bandeko babwakami na misala wana ya moto quand même mpo bazwa mwa makoki ya kolesaka bafamille na bango et grâce ya misala wana nde ezosalaki lelo bafamille na bango bazwa ya kolia bana na bango batanga mais tant que bango bakolukaki baboyisa bango oyo etali baresponsabilité na bango avec bamonta oyo basengi wana ya ba $500 wana c'est un peu exagéré toboyi te basenga bango mwa droit moko oyo ezali valable équitable oyo ekopesa accès na bango bazala na facilité ya kofuta yango na ndenge elongo bani pour que bazala pe na facilité ya kocirculer librement mais ezala te mpo ekoyeba kaka na kokotisa mwa implice na trésor public parce que l'État a fonctionné toujours à travers l'impôt bambongo wana nyonso to mais soki bakomi koyona d'une manière exagérée wana nde eza koluka moyen ya kotia mwa pokoso na oyo etali bajeune na biso lelo basengage baboyi kosala kikuluna baboyi kozala basemer de trouble babwakami na bango na nzela ya kimotocycliste quand même mpona koyeba na koluka moyen de vivre na bango il faut quand même l'État a revoir badécision na ye oyo azwi likolo na bango. C'était vraiment la grande question au Domonaki Lobi Mokonzamboka qui comme Aokraki en fait na monseigneur Ambongo ba clé il y a voiture qui meurt à 4x4 tout le monde sous a dernièrement Nemi Mouilania au apesika kama na mboka apesi cardinal Ambongo clé au bolobela ki mingi régime akale prometa ki Ambongo voiture epesi été mais tout le monde na mboka Nemi apesi clé il y a Jeep Prado. C'est une façon, c'était un rapprochement avec Monseigneur Ambongo. Bon, on est mis à salir pour nous dans nos événements, ça n'a aucun impact et ça dit absolument rien. Le trop, qui va c'est lui-même, Monseigneur. Mais là, il faut monter par plus, il y a eu des monter par plus, il y a eu des baisses par rapport à quoi? Bisoto la bonne fois, on a vu sur les gars, il y a Monseigneur Ambongo. Toye ko systé, na intronisation, oh, c'est le mec qui a été des martyrs. Le chef de l'État était là, accompagné par les membres. Il y a la famille politique, tout ça qui est là, pour nous accompagner, pour soutenir dès le début jusqu'à la fin de la cérémonie. Et le chef de l'État était le garant de la nation, à Zangagité, quand même.
bonne foi pour offrir Monseigneur Fridolin Mbongo Dieu appelle ça qui yango na atalisaki ozana kaduna ya type lelo oyo yemoko alobi régime passé ba prometaki ngai pe ba opesa nga petit tango ba yibisinga e komina kende pona kozwa type na tikala kozwa yango te kino lelo mais yo olobi pe osalia. Cela veut dire que oza homme de parole olobaka pe osala neni pe autobesa na soni wana nde yango esali ndeko Némi ameka un peu na ko se racheter ya koluka moya ko somba Prado après combien d'années tant ba ina pouvoir basali yango te le temps ba le même pouvoir ba koluka moya ko sala yango. La promesse est une dette non la promesse est une dette bien sûr que oui mais na procédure wana te tant bo zaki na ko lia ba beefsteak nyoso mboka au Congo boso za toucher mutema minene mutema ba vers batwa mais lelo tango bokomi libanda ya ba beefsteak nde bokomi koluka moya ko sa racheter na biloko mosusu non wana eza babengaka yango nini eza ba manigance moko moi kokaba moko ya flatterie kokaba moko ya flatterie po bayeba yo offre on les a rapprochement de l'église catholique ça biloko moko ya flatterie kaka ndenge lobi sous forme ya rapprochement moko bazoluka peut-être bazongisa lisusu mwa relation moko ya malamu entre bango na église catholique peut-être c'est possible mais en réalité eza na yango clarté pe eza na yango vraiment fiabilité pe valabilité pour tomoni yango tango azalaki na pouvoir bazali na volonté wana kosala yango te elelo nde bakomi koluka moya komeka kosalaka kozongisaka biloko ya mabe bango boyi kosala nayebi te mais eza mwa mpasi na mawa. Merci beaucoup mwana mboka Pati Malanga tokomi na suka ya émission ya biso. Merci pour notre temps disponibilité. Merci beaucoup Mama Kasila nga mutu na remercier le sosinango ya mbingai liboso ya etandoike ya bino pona koyeba na ko éclairer opinion congolais ko éclairer ba diaspora nyonso bazali libanda ya mboka kotalisa bango mai nyonso tu oiza kotambusa mboka na biso Congo elongo na pouvoir ya esengo ya kimia ya sika o tuzana yango esimbami na maboko ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o tuza ko espérer que akoyeba na kozongisa ya esengo ya kimia ya elengi okati ya mitema ya peuple congolais nyonso tu ba promesse ya malamu o prometaki ki peuple congolais akoyeba na ko réaliser afin que atia sourire kati ya mitema ya ba congolais pe tozana kondima ete année 2020 eza année ya action eza année ya changement eza année ya succès pe ya réussite pe eza année oyo ekoyeba na ko frapper ba nyonso tu bazali ko tambusa ba responsabilité na bango c'est la volonté ya tata mokonzi ekolote parce que tata mokonzi ekola lobi les peuples d'abord c'est les peuples qui premier et les peuples qui est au centre de tout à lobi nyonso ngana kosala ce qui est vous la conformité c'est la volonté ya peuple congolais en tout cas à quoi ça sert tout pe ça le sous et le koana ndingisa topé capacité à coexister donc cela veut dire que tata mokonzi ekolo a se basé pour la volonté peuple congolais na ye o nyonso akoyeba na kosala o ezali contrairement sur la volonté peuple yeba que justice ekolanda yo yeba que nzela na yo ezali nde prison. Merci beaucoup mwana mboka Pati Malanga. Merci zalaki mwana mboka Pati Malanga moko ya balobe na kati ya parti IDPS tokomi na suka émission na bino actualité du moment. Merci à l'équipe mobile Congo Live Télévision. Quant à moi, votre à la branchée, tout le temps, voilà, c'est mon numéro de Sika. Au revoir. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256.
immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.